décor ninga zawana ninga alobi ke bactérie ya groupe Simba baleki bactérie ya ba groupe nyoso ça n'engage alors le mutu ça n'engage que ça peut être solo décor tant ça pas président vidéo nanga yibakai Simba mutu bimisi décor après nzonzi ngeyo ya nandinga masolo masimba mako sakana te j'ai un décor ou comment couper sa biso na banzozo na Simba na mona ngote wana za équipe nationale au monde ba groupe nyonso eza na king banso ba via groupe Simba tala ba star baza groupe Simba bango nyonso ba via groupe Simba oh wala mboka banzoko to sa mutu makasi ezani musala na biso kida kosa za kingai na ngana luka mams mais ko senga rôle osala ngote c'est impossible ngana ko senga rôle te ba comme ça ko banzambe na bango moko boye bien privé o comme si bela loka bien privé no to yo so mutu ayebo donc il faut nous yo na neni na zela ngobete o ba pesa ko na zana ngona ninga be na futa ndako na mbonga bela te ya SBT bonde la bango lo wa nzambe na tumba muninga mususu boye pona rôle non mais donc yo mo mibimisa no ka putain mususu za pour ça ben intérêt mo pour tant mususu bela amuna ke te bichu la kada linga ngana boye te ba fufa bazate on dirait ancien groupe sans souci na ba o bazal lelo on dirait pour exater ba pour moi poser bazonga ba guerre na bango et ça l'a vraiment bien bolinga ba bino pose ba président bokena ta tourna ndako boyaka te mais to bomba ngo kaka to zana to kuna na mutu to ya oh to na ba téléphone yo za ngote. Salut à tous les internautes et surtout bienvenue sur Nouchka Télévision et Toyo Kana Télévision, votre chaîne préférée. La présentation sera toujours à Nadège Beauté, l'Android de la presse congolaise. Moi, Moussala MBG. Donc, Nazakana pour nous la Bino Moussala à travers votre émission Parcours Show. Oh, Tolobelara trop vraiment parcours Yamutu, parcours Yabatunion, soit Yaba comédien, Yaba musicien, Yaba docteur, pourquoi pas Yaba politicien. Donc, Tozakana pour nous la Bino Moussala et Mikolo Tozo Nonji Kaka actualité. Bon ba comédien bazara bongo so ba pelisi moto kwa uboma yango te otikani yango epela biso pe tozawa na ka na actualité vraiment nazanga mukote na plateau so moninga iseke nazana invité na nga ya mukona lelo na kombo ya Clark Nzunzu o azali confrère na ngai chroniqueur lokola ngai et azape sous comédien docteur omeka ko sola nae par rapport ya actualité o ezo dominer mikolo yo kamna doublir donc eko ka ko sila te ba omo ba ko boma moto yango te biso pe totiki yango epela kaka bongo là je dis déjà bonjour Clark. Bonjour l'Android de la presse Nadège Beauté et na profito sur pesa ba bonjour na ba abonné na biso nyonso ya Nouchka TV. Merci pour l'invitation. Non, je crois ezamba liboso mezamba sukate ndenge toloba kaka ba question yo ba réponse ya ngai. Ok, voilà, on a pu profiter au pesa mbote na ngai na les cordons suprêmes, les coachs suprêmes, bien kaye. Sego kapangalogie, donc mon coach, mon cordon, la ligne ko ya trop vraiment yo mo za kata oyeba. Na sima caméra ils a mo Jack Kanangila, les caméramans le plus propre, moi caméraman sur la Zara au monien, c'est pas et caméraman les plus propres et beaux gars aussi, donc beau défiguré des tailles, mbalimbinga. Donc voilà, on bat un esprit aussi. Clark Nzunzu n'a bien qui sur la par rapport à l'actualité. Toi, mais quand ça l'analyse et surtout que vous êtes chroniqueur, vous êtes sous comédien. Mambo ezo les canaux internet n'a bien que vous êtes au courant, n'angol comme na doublir et surtout que bimel na kati ndaku na bino. Yo za produit à Simba. Oui. Malgré le ngwa kala. Yo zu ngondé ni. Bon, merci Nayo la Android de la presse Nadège Beauté. On a profité au PCB Mbote na boss na team papier à B 3 fois champion en tout cas bon séjour na États-Unis na PSF moi Mbote belé. L'Android de la presse to que na on ndenge na nous ezelo mo o to mona ki ndeko na biso décor aloba ki mamba doubler pesi moto na bandenge mo ekoyi ko pesele ko pesela yango. En tout cas to ça dans analyse le cas ben intellectuel le cas bato bazo réfléchir vraiment bien. Ngana ko lubango on dévolé. Na lubango on dévolé il y a liboso na bana boy. Na mo lo mabe o décor alobarité. Ah bon? Oui parce que ndenge toza boye to tekaka produit o toza nango kaka.
donc nga jamais na ko ya devant la caméra pour na ça la marketing ya produit mususu onga na oteka ngote ndangina lo banditi nini d'accord ninga zawana ninga alobi ke Barter ya groupe Simba baleki Barter ya ba groupe nyonso ça n'engage alors le mutu te ça n'engage que ça peut solo je te dis la vérité et ça solo na confirme na ndenge nini siko au moins so zakile lo oyambaki oyambi artère ya par exemple peut-être ya présent moyembe gauche aye albaki bango baleki Barter nyonso na jouer pour dire quoi mutu ça ça toujours marketing et logo na ye ya place o azaleli quel que soit bi côté to za bitwana okita non ça la ka marketing na ngai ngana za devant la caméra jamais na oyana ça la marketing ya cordon second koleka cordon Steve Kambanga non ça la ngote non loba oya ndaku na ngai yo betango ya loba non cordon na ngai papa la bango donc ezala ngo normal ezelo monte que to pelisela ngo monte ezala ngo normal ça la marketing a bandero na ye na volé mususu on a mona mabe parce que ba komo batunde esitamaki par l'un parce que ba obe ba to ba komo baza o atangaki ba komo na bango en tout cas et cela bango peut bien té ngana mona koto musu ba na moni ba commenter bazo finga version Toulouse tout point autre on a la question non beti nga pona ngai na mona na loko versa ça que mabeti ya tunake ba question ti ba komba batu c'est ye moko de décor il faut qu'il y a boya ko citer ba komba batu ndeti nga sona ki na mayele na zanango na bakotanya nga bakoma batu tenga na lobika ke batu na biso baleki bateri ya batu nyonso na jouer il faut ka boya ko citer bakoma batu parce que batu ba oya citer bakoma na bango mote ba groupe na bango bazali baluka pe ba ya lisusu ba pona citer bakoma na biso et reste beaucoup na tele kutu nani mama topo na pese ba mbote pesa sali a répondre pesa je balobinga kutu mwana lobango te ba komona nga batanga ki yangote so ba o batanga bakoma na bango babi Mama Thérèse Dinana la douce batwana nyonso wana en tout cas baza na ba groupe na bango pourtant autant que d'ailleurs Dinana la douce tout le monde est na sinak la sec tout le monde Arline Wokoya la fille qui dérange pour y surtout na Arline na Dinana na lingate au moins c'est comme moto epela en tout cas tant to y devant la caméra photo ça sera vraiment sage ben ni non loba na sima ngo ba retomber et oya nini pourtant chaque fois bisu même so ba comédie to bistra ba moto et ça là vraiment bien té il faut vraiment qu'on a la sage parce que ba tout mususu devant la caméra ba se perdre aka caméra auto mon on ka mais mutu mususu oye ba 1+1 a ko répondre on peut pas ka dé a ko ka kene na ozo ba ndenge mo bo oh fruit préféré les bananes les beignets plutôt les beignets nyo so la caméra mute créer marambwana voilà ya gabi kuta lobango ye devant caméra se perdre na ye bosiko décor donc voilà karabino na simba wana karabino bo pelisa moto ya d'accord ça non incité décor soit ye abambi pona yo pesa on a ba dévoler quoi oui que alobaki ne bien parce que akomisa ki kaka groupe na bango quelque part te au mona su balobi décor aza fruit ya simba te décor aza fruit ya vie de loin ba traiter isusu ba traiter ingrat. Est-ce que yona kata simba yona décor na yaka na liboso oh décor akutinga ngala mana yamba décor oh yebi que décor ou t'es pas vu de loin oui to yebi na yebi bon na yebi te na télé pas présent vu de loin te na télé tango akoti simba tango se présenter abike na uta pe boye parlant de ce qu'on a oyibake a uta wana sikondeni ka kemba mona simba o simba na makambuti o te faya ke aloba ke akumsa pe ni android de la presse tout le bar vérité des comptes on arrive pas présent vidéo na yibakai même pe na simba pe ba ebi nzonzi mutebimisi décor et nini simba mutebimisi ebimisi décor après nzonzi ngeyo ya et pas présent vidéo to yeba décor te moi personnellement na yeba na ngai te ngana yeba décor tanga ye groupe simba abiki na uta pe banzela wana ah OK moi na mai to komo ko travailler parce que au moni simba na lobareloko yo mutu no so aleka na groupe simba azana ba avantage mo bekara parce que oui so ko bani mo no lingatena na ga jere décor so bani mo tala ma groupe simba hotel ba o bazala hotel kiti en tout cas président Lombaza mutu ya ko féliciter na pese ba mbote passe azali mon papa président Elombe Forcin Soukari aza mutu féliciter ayebi ko former donc azo mérité ba respect belé. OK, va te côté al kam tellement soulever déjà point wana. Ba bon souvenir ni yo zo garder ya yo moko nan. Ba souvenir na kata groupe Simba. Ils a tellement belé groupe Simba ba souvenir ça vraiment belé.
c'est grâce à Simba c'est là pour la première fois dans le Canal TV où l'équipe est belelo et tout le monde qui donc en tout cas ils ont biloko moi en tout cas na otika ko bossa na ngote et ça langa bien na ba façon mo boye atape na venir ba ko moi star c'est grâce à groupe Simba et en tout cas ba souvenir c'est belé la caméra ça va sincère oui amabe ezanga te parce que ça quitté on nga olongwa te Yamabe izala mingi te mais mabe ngana ona monaka parce que ezaka soué na ngate kotika ngo avant peut-être na ko bango souvenir mabe ezalaka le mo ishokaka ngai na 3 ans na salaka na école wana eko quitter ngo avant l'autre monde ba nani ba chef ale mabana losu ba komena ni baza toujours ko évoluer ba Irsil Péchanga ba Sila Bissal baza toujours et ngana zoko opportunité wana te na 3 ans na salaka en tout cas mauvais souvenir yango wana balonga ki point te Simba tolongwa te OK naka congé non le bandeni obandeko koka ko jouer te ba moni ko za est capable on ba zoki ba longo non poko na bino boaka ba jonker bino boaka likona nyonso te na solo na ndinga masolo masimba mako sakana te yango yo kokate ba longo non eza pona kokate eza pona kokate te poso za yipona kokate mais ba marina la ba tonso bazo ngana bango tonga to kendela mote ba liza wana en tout cas soit sur scène au sepela na ye ezaki ke na benga aussi suspension so le moko boy ka sala maraboy je me rappelle plus ba pe misara biso à l'époque tozaka vraiment belé ba marina là ba Lisa ba tozaka vraiment belé et tango esenga to zonga et mona ba miso bazonga bazongi et nga déjà na pesaka déjà yango sala que moya susu na zonga ezala te mais bazoko ba continuer toujours kolobaka ke groupe Simba boza trop likolo moko yo participe na ba répétition les capé na ba pièce kuna ya ba film ya groupe Simba likolo moko ngo nini esala ka boza makolo moko c'est-à-dire boza na jeu moko on change net décor na uti olanda émission na siko babika azaka likolo moko donc mambo sala so ba changer ba pesa rôle mususu akokate c'est faux en tout cas c'est faux net ngai ni naza banza na groupe Simba j'ai un décor ou comment kopesa biso na banzozo na Simba na mona ngote na mona na jona toi likolo moko te tozali un pied kuna te Simba za bongo te Simba en tout cas wana no défendre bango wana za équipe nationale au moins ba groupe nyonso za na yo esuko baksa te na ninga solo te na bisa ninga au moins ba groupe nyonso za na kin na mboka na kin awa bon ba via groupe Simba ah bon là je te dis vrai tala ba star baza groupe Simba kwa via on ndeni te ba ba via ba groupe Simba ah so ezai bon mena biona mioto mona abato belé o bon mona bango te o ma biso no biso ebele ba refula bango nazala suna groupe na pena sanga na snack na yebisa yo bango nyonso ba via groupe Simba oh wala mboka banzoko ata list boy so na list boy na yebisa yo eloko na yebiso verfier boye biso ke na biso groupe Simba mona ba save ba tebele za kuna tant présent tala te abo benga bango nyonso ba via groupe ngana zo biso ba solo na tano ba groupe ata so na groupe sans souci mama ba groupe Simba non le côté na polémique va ma casse de côté côté la polémique non c'est le cause réel et le cause réel mon ba groupe non va via groupe Simba yo ça kana groupe Irsil Péchanga za Black Clan o ça kana groupe aussi la Bissal Beka Mazali o ça kana groupe Belvi Kanda Zali allez ma bana Zali maman Dacosta coach Dacosta Zali bon ça va via groupe Simba on a ça kana ngote on a besoin de solo bazana ba commentaire ya bazana bazawana ba yebi mamuna oloba so d'ailleurs ba via groupe Simba mais nga ba na ba écran te ba ko contredire makambo de décor aloba ki pour te dire au moni caméra le YouTube le mutu nyosa komi ko yane ka loba n'importe quoi parce que et pesa lango accès na mutu nyoso mutu nyosa ko ya devant la caméra lobby n'importe quoi mutu nyosa azana accès wana po to foutre lango loroté mais en soit tant to fa na bayebi groupe Simba ba pour la me ba on dit yango wana ba pour la ba on dit devant la caméra moya ba voir ngo za te po ekitsa bango mais to ba fa na bayebi te groupe wana te pour ko sakana te papa lombe ko sakana te tala comment mutu makasi to za mutu makasi te mutu makasi ezani musala na biso
Et là, on est d'accord, ils ont quoi marquer le président, belé respect. Pourtant, des choses que groupe le seul qui va groupe union so. Ba groupe là, tu as le président na bango. Monte que on a déjà osé déjà comment que ba président. Nazonga longo lisusu. Mutu bango beton bolé que ba lobate que nini eleki, ba lobate que groupe Simba eleki, bango ba loka ba défendre bango, mais en soi ba yebi. Ok, groupe Simba eleki ba groupe union so. Mais quand un groupe Simba wana, ba na groupe Simba. Ba na papa ya président Elombe. Quand bango pe ka ba créer désordre. Surtout bito tala Nzamba pesi bango mayele, apesi bango musala, nde bozala mino likolo bien sûr. Moi l'Européen kanyaka pe ezali. Basali ba label na bango toyebi koto oyo zakam. Bella ezali, SB ezali. Ezo promouvoir ba artistes et comédiens et surtout ba jeunes talents ba oya. Bazo promouvoir ba. Mais kaka bango wana nde ba pelisa moto na internet c'est le moto ane et bomama kate. Merci. Koto lo bani bona fruit ya nini susu. Merci pour la question. L'équipe va se rejouer, solo. Mais tu es sous le monde de rancune, mais on ma bé. Ce total ba fruit nango, ezaka apé bato en groupe. Non, c'est pas vraiment bato ba hôtel émission oyo. Na ba commenter ba zong silang ba vidéo ba moni o ba moni mako ba mona si la bisalu na belle vito bo swana. O moni lo musu ezanini, o moni lo SB. Bazana ba fan na bango bazana ba fan bana ba fan ana ba fan na ye. Koto pe koto bela bazana ba fan na ye. Donc ezana ba fan monte ba olinga chaîne mususu ba olinga chaîne mususu oyo chaîne mususu ba osala musala ba pe bien ba lekela oya bango omona donc déjà na omoni lo to komona ba fan mususu ala fan na yo mais koto mususu pa sala maka mususu ndoto omona tamusu batumsu oba ya katamsu ba ofinga batu na bela ba ofinga ba nini family boto ba ofinga bata SB supo l'année la mode o l'année bango pe tamusu ba fan ya Belvi candidat tamusu ba saka batu ba yena ba ofinga na ba ka esala ke e pelisa moto entre les deux familles ba ko likambu to tiko mona ba place ba swana te en tout cas so eza place ba swana bozong senga ba commentaire bo expliquer nga place yango OK bango mi balé ba leader ba swana te mais kaka baninga na bango o a jouer koto a jouer koto te prévané to to mona bombe d'Acosta salaki ayaki pe alobeka vérité le kambazo wela na mams mais créer ce problème ba fruit à koto ba bimbi ba fruit à koto OK d'Acosta za Simba mams aza Simba Belvi aza Simba au moins te kaka Simba kaka Simba tozaka na Simba kaka il faut moto d'Acosta facilité de corps soit ya bombarder Simba pe kaka tende tingale ti likamundé ti ya décor na mona moto na ngote yo na l'oblier na bagi loko mo devant la caméra ba musu ba se perdre na bango donc ndeti oya ya ndeko na nga d'Acosta en tout cas lo mo oyo ndeti ngape personnellement c'est pas sengaité parce que si la bisala za grande sœur na ye aza ya na aza enene na musala oyo tant yo amona iki bazana moi bazana problème moko boye quelconque boye. Et donc on ça là il pour des tinga non lukaka grande sœur nanga ah ya na oki boy surtout loko o mingi tozana ngo mingi balobaki e yaki boy parce que si la bisoro mutem talaba na munoko na ye ezaka batu mo ba yaki pas d'accord tala kutu nani si là à se plano surtout pour ngobe maglinda na gaspi na nini boy batu wana bayaki wana obité intérêt ni bayaki olobelango soki pe solo bango nani mam c'est ebisaki bango est-ce que mam c'est ebisaki bango de bango bayako comme ça message et le qu'on faut za message nango to batu ba ya pour ba panza bino tra otali nanuti tant bayako lo babo est-ce que mam alobaki on peut ne bango bayako lo bango même c'est pas alobaki on bongo olokino mam ah yana nga tana oki boye mais soki eza bongo limbisanga eza nango boto bomina biso moto yeba olobate ah ngai biso ba ninga mabele tamusu na sepa ke loko moko boete personne ngana mona ida kosa azaki sage nango te parce que mutu nyonso na biso la nini l'android de la presse mutu nyonso ayaka na message o mutu ayebisie na ndenge na yepe kaka tamusa ko sa moi accent mo wezanga ki abakisi tam ayebite ke accent na obakisa tamusu ngape esepesa ngaite motamusu alongoli moi amoro bo tango alongola awana ngape to na yoka ane longwe no sepelate so ngape votre pona luka mam ngape na pona nota ngape na star ngape na d'Acosta na luketa ngape na nini na mutema na cheketo moko bo OK ce n'est pas ça soki d'Acosta zaki ngai na ngana luka mam ah wana yo na kilelo okoma yo na d'Acosta ero yo ngosabo na ngai ngana yo ebinga bienga na komikitisa makasi ngavu mako benga longa yumo na komikitisa na yo luka yo no luko aya na ngata na oki boye eza nango esili nango nie moto tonga to yoka te lo mote
bon. En tout cas, l'on a mon akaka sika ndeko nanga d'accord ça beta ki moi libaku ezaki place wana. OK, Clark Ndunzu. Ozali moko ya produit ya Simba. Bela rezali SB ezali. Non jouer kuna te poani. Ba benga te? So ba bengi OK. Oh pourquoi pas Moussa nanga ya rejouer. Moussa nanga za rejouer nana problème te na ba deux chaînes wana so ba bengi ngai en tout cas na hôtel calendrier na ngai. So na moni ke naza libre naza pe na kin. Pourquoi pas na au servir? Siko yo moko na ozwa pe courage te baninga to mona ba ona ba bureau awa ba bureau ba yero luka. Te la combattante. Wana lobandeni. Baba yana yo ça peut la problème. Ba yana nga to sola très bien. Na makolono e pa na bino na lemba ko kende kuna. Ya yo mona ngai te na ko selo kwa na te. Atu musuku to ba osala ngo bo yo nga na Clark Nzunzu. Na pisa mwana lemba. Na ko yo singa role te. Ko lemba musenza zala. Nga mwana lemba na bota na lemba na koli na lemba na ofuta ya na lemba. Na ko selo kwa bota na singa role poani. Mi lemba tina musala. Na lemba na ninga solo na ninga mapembe na ninga mabete na osinga role te so na na bureau na epa yana nga yana nga sila bisolo ba pona lo mususu tam so na bete na tale me ko singa role no sala ngote c'est impossible ngana ko singa role te musala ba luka kaka ya bien sûr na luka musala me na yo singa role te ngana o singa role te omona lo mususu omona batu mususu na otanga ba komona bango te lelo vike ba mona SB ba moni bela production et qui est bien ba yé na bandenge mo bo mo na batu ba comment luka ba boma batu na mibale donc ayebi ke pour na zana posa na zo rôle no ya pas bela na otumba koto quand na zana posa na zo rôle na SB no ya na bureau na ye na tumbi koto pour que ba pesa rôle mo boy songolo par mais ce qu'on ngai ba komisa ko ba nzambe na bango mo boy o komisa SB le cas bien privé no mo boy o komisa bela le cas bien privé no to yo so muta yeboy donc il faut na nous yo na neni. Ce qu'on est tu vas biso to stima esprit mort et Simba te. C'est la rage bobe. Na c'est la mobete. Ce qui est tombé bazar pour ça na ya avec plaisir na o sam ça na ngai. Mais no etina lo senga lo kwa lo mob te. Pour ba pesa na pona za na za nango. O ya solo. O ba pesa kuna na za nango. Na ninga be o ebinga. O ba pesa bango kuna ba sema ni na za nango. Na lukango te na kimwa ba bango te na za nango. Na futa ndako na mbonga bela te ya SBT so ba bengi na ozamsa na ozune na servi bango na zuni na ngai mais na yeti na bana ku bondela bango lo wanzambe na tumba muninga mususu boy pona rôle non mais ba ba osala ngo tika ngo lelo baninga bakoma ba artiste comédien bakoma ba porte parole ya baninga ba artiste comédien ouais bijou la reine so yo faut sala on a panzini te non ça ngo te faut la peine taille ya na munena ngao bon ba kaminelete ce qu'on appelle mina ngono comme porte parole ya songolo paka Thérèse atolanda ki alobi so foko loba so foko pona na baomi bale akopona ne na SB kuna nde azaka l'aise kote pe tolandi mama Bijou la reine alobi aza assigné pe na beti tolo kenga aza porte parole ya Belvi babi le pourquoi basala ngo baza ba mikete babi ba muko ba mikolo baza ba maman babi pourquoi basala ngo. Je ne pense pas ils a sans intérêt Bijou la reine au cas comme porte-parole à Belleville. Te yaninga solo, ya Bijou ninga mabete. Na ninga même mabete afani ka ba comme porte-parole ya Belleville Kondi. Il y a un intérêt moi ils ont intérêt moi na sewana. Ce qui porte-parole on sont tuni pe Belleville a bien pe ngote. Donc yo mo mi sanon ka peut-être so za pour ça ben intérêt moi pour tant so bela amuna ke te Bijou la reine linga ngana ko bazala balingi su mambo te ya ba vivre bazate balingi su semblant de te ba vivre bazate. OK Clark nous va aussi ça tobeta no peli solo ya président pour de chasse matanga na eti siko to ba position te et qui faille mercredi et comme inde boye na boye ezo baluka kaka et puis na ba désordre ozo le kakati na bango. Donc ba rancune moi eza wana ba guerre froide moi bo eza wana to mona ki Fallon moi na ya de fait papa sans souci ya les cas qui a craché qui si ba ancien nyonso ya groupe sans souci okolobani na likambo analyse nyoko ça. Merci pour la question. En tout cas, c'est le mot et ça l'a vraiment pas si na profité sous na caméra na yo na pesa ba mes condoléances na famille artistique na famille biologique ya papa na biso poutre des chasses.
omoni lelo ba matanga ba comédien so au salima ba analyse o landela et ya kana ba problème ce que toye baté omona ata mutu mo atambola na bien omona kana matanga il faut problème o ya bwelu ko bebisa siko esa la kitoko te neti ba président na poudre de chasse en tout cas na ebité banana banda carrière oyo na yoka na te na ba kamumoro boye to songolo pakala na yoka na ngote des autres ngana omona beaucoup plus ni na yoka pe ndeti na okasu na ndeti na groupe WhatsApp ba salaki ba komo longola bato na ba te se dit à quoi on dirait ba ancien groupe sans souci na ba o baza lelo on dirait pour exater mais ngas ko na osenga d'ailleurs mutu déjà kufi en tout cas surtout autorosa na ba guerre na biso mo mona pekisa bango exater pour na bininge banda répéter basa non ta semblant hypocrisie aussi la o mam salo ba o to sala na ngwana basa la ngona ba kuna no président na bango ezala bien so ba kuna mo président bazungu ba guerre na bango ezala vraiment bien pour atiki bana etant bon mona bino entre bino na bino bitumba et le bo la peut to éviter ba ouais la leadership bon ba ancien ba boy mbosholo kinzondo o azali cameraman réalisateur na bango wa banana papa sa souci depuis papa sa souci azala ba boy azala président parce que aza comédien té et pourtant yé azala moi vision ya papa sa souci poko le ronda za na vision elo na ye ya banina e bandaka la po ebele pe bazana baza ba ancien groupe sa souci mais ba jouer pe papa sa souci té donc bazo boya ye kaka azala président parce que aza comédien té et pourtant na mibeko na bango ezali que ceux qui président ndenge président kenda ki bongo vice président directement il faut remplacer. OK ngana osenga na bango siko boye na idée na bangwana ezana ngo pe mabete ezana ngo pe bien pété ngana osenga mabete ezate bien té na sens nini na mito de muta kufi balu kono to kuna na président poudre de chasse balu kono nyoso babomango kana mutu na kofi na ko luka maona ko na ko luka mama ko jeto ni non même so comment ça va propagande ba voter ba vraiment en tout cas ba propagande wana to zela na élection communauté to kunda na mutu te comme na propagande élection te ba zela na to kunda na ta président poudre de chasse toto okuna ye poto bike matanga su ba kundi mutu ba 40 jours yeke esenga su nini musale banda bazonga ba tournage na bango ndenge ezala kaka et après avoir ba tournage ni bazongi bango so ba fandi nanu toko sa ni to tchana ni président pa on ba se ba longa longa pe na bango pe déjà ata tout ba beta apete c'est ça il faut que tu na question on a pas tout le monde président Gingombe tout le monde ke alongwa et moko tout le monde ke mayo tourner na président Credo Mukanda ka bon on dirait bon mi bali na mona bango et on ba bazo tourner les autres là ce que bolinga ba bino boza ba président bokena ta tourner ndako boyaka te to ebi relation o tena mo we ya to oya zaki président Kufi so ezaki no ndenge nini tant musu bazana maloba o aloba ke pa mboshilo wana ke tant musu bano ba blessé ngata basalanga boya en tout cas awate ye pas respecter maloba mo we so eza bongo bozela beaucoup na président pour les choses ezala bien ba maloba nyonso falon ya bimisaki na mpe so landaki yango oui na landaki on très bien pona yokoloba nini ngai na monaki yango mabe na tchaka na place na ye parce que on a koufeli papa et ba makambo ya gauche droite en tout cas peut-être alobaki yango na kanda wana tu vois on a ki papa na koufi na muté mais beaucoup mo kele nango suki ndenge ni na kombo na ye peut-être na kanda wana aleka ki devant la caméra aloba biloko alobaki et en tout cas fa ngana osenga na yo prochainement ko sala biloko a bongo te en tout cas ngana comprendre ngeza nango pasi au monde papa bino akufi mais caméra oyo eza mambo ebele za ozano na avenir mula mutu musu ta musundo lobi bongo akope o yino ata o ape mwasi e ko pe ka ba yino ba kangela banzela mususu pe to ebite lobby et yona ba avant ko lo babilo mususu devant la caméra to e ba non lo bani ba retomber nango ezala nini lobby nango ezala nini donc faut ko ba ko soigner ngana comprendre ki na ngai na comprendre ki ye par rapport que otala papa kufi to continue papa na biso te makambo komo bima tozaki na matam mususu ngapi na ko bongo devant la caméra te pour na personne ya munana respect ya muto akufaki mais to bomba ngo kaka to zana to kuna na mutu to ya OK voilà claque mambo c'est vraiment belé so beti tout na matango au comprendre mais to linga te pour na to pesa respect na mowe to tala pe atiki bana etam so esala bango ndeni mais après matanga to ya
nga bato invité kateka mo benga président second na président benga cordon nga funa yana lobeloko yo o to na ba téléphone yo za ngote ne bo comme si plateau na biso est-ce que ya go te to era ngo ezera ngo na ba téléphone mais to za to kuna no mo wey te pona ezali obomi mati téléphone so bungi na wolela po mambo ezawa ba voice ekine kaboyi lokwa ekezo na ozera ba to za ba kunika lobby des jours na ye ngam na benga cordon voilà to comme le so que la suka crack nzunzu par rapport à nyonso oyo lobby surtout makambu ya groupe na bino Simba et puis en déconnant d'accord par rapport à nyonso moi résumé et puis conclusion. Merci beaucoup na nyonso na lobby na osenga kara pour na déconnant ka décor te pour na biso nyonso ba comédien en général tant il y a devant la caméra oui c'est bien pour nous la promotion na biso moko pour to ya non c'est la promotion na moko pe est-ce que to e ba nini auto loba pour na bato batala biso ba zobate pour bato batala biso eza bato ya ba tendance nyonso en tout cas to e ba loko na loba retomber nango ezala nini éclair ni na mitema bato et to ko to ba ko bimise double ya sima 5 vraiment non c'est double à lava double à ans d'oublier à samba est-ce que ma coach a des cons vraiment yango na osenga tant to devant la caméra to ebara na oloba nini retomber nango ezala nini lobi nango to se poser ba question en avant ya ko réagir na ba question o ba ndeko bato na biso na obiso répondez bien et ça a vraiment le bien pour la bande ko hôtel à biso pour hôtel anga pour la première fois na Nushka TV en tout cas bo bana vraiment ko na bino ngai na ozala zala wana kaka pour na ko servir bino pour na ba obe bazala pour ça ba encourager nga pour na ba na posa ba finga nga ndenge zala kaka nga na pesa na nga numéro na nga plus 243 81 780 41 66 plus 243 81 780 41 66 keba mutana finga ko matama kwa entre parenthèses tenga sepela na ngango oh yo balanga na posta nga sepela na mafinga ngo so mafinga bona kolela matama kwa entre parenthèses nga na sepela na ngo za na ngo le bienvenu pe nga mo na répondre na nga pe ngo. Voilà, moi, ma dédicace quand même. Merci beaucoup, Nayo. On a pesi mbote, na pesi mbote, le na boss nanga team papi, abedi, ba mes condoléances Nayo, osé éprouver au koufela qui en tout cas, na profité sous devant la caméra. Na pesa yo ango ta ko kufeli mais ozaka devant la caméra au moins ni koza mala combattante l'android team papier abedi 3 fois champion na pesa mbote pesa ozali ma famille mobimba ma famille c'est toi na lingaka bino anniversaire à divine il a dit la grâce to profiter au pesa joyeux anniversaire dara la longwa Yolan Monganza, Serge Nganzele, Chloé Mafuta était mon jeune, mtatika avion à défaut, Die Musingila, Jessie, Mosengo, Da Silva, Lukeni, en tout cas bino nyoso wana na bino mingi et Douce Njoli, bosa premier belé Serge Nganzele, nani suna bosani, Safi, Christiana, Naomi, en tout cas bino nyoso na lingaka bino. Bo s'abonner. Oui, en tout cas bo s'abonner massivement et aux ala bien na pesimbo na yebo mon ami Rachel Nzita Bakambi babi mukusi atalo mon ami na peso bambote na pela profiter au pesa palmiche ya que la fille au bozi mon ami na peso bambote yo en tout cas merci beaucoup na yo au passage qui n'a en tout cas ça va vraiment bien. OK voilà merci to comme na suka émission na biso dans tout cas moto yo akwa ezosi la te biso peut aussi sango tem donc voilà to zaka na sima actualité to tolinga mingi koza sima actualité vraiment nga pe na pesi bambote na ba nyonso balinga ngai na Dej Beauté l'endroit de la presse congolaise wana zomona na Paris Pichumbuala bambote ne belé depuis Paris na pesi bambote belé famille nga mobimba na yebika toza na matanga tozolela bino nyonso ba courage mes condoléances aussi donc na linga bino ya trop tozolela na bonzambe malgré musala mais pas ça na kati ya motema na pesi bambote na tonton Mike depuis Turquie papa des papas l'homme parmi les hommes mais poto na poto molati ici à solo Isabelle Owango ma copine chérie Suzy Onembo bambote ya mino belé bo commenter bo partager émission et ça langa bien et surtout bo s'abonner hein si on s'abonner quitter s'abonner et ça langa bien Mike Ngandu depuis Paris bambote na yo maître Jules à la seconde depuis Luanda bambote notre trésor caché le Fumati Pela Singidi Yolande Ngid na ngabino ya mingi ce qui est sumasi ya azongité to kutana prochainement au revoir bye.